$100, $50, $20. $10. Nani akotele malibosa? Mama tata ayobera. Ngana yeko bota. Kubota wanangai sikoyo bana mibani nusu bateni. Papa Benza landi, maman Marincho na landi, de tuye kumona Papa José Yangel. Kasi huyu bakuza kono bapopoka, ye Papa za kumona Papa kumambanza ti. Boni manukutawa na suki lukupe eleki, pesa kaitumu. Ngana yeko bota. Bota wanangai sikoyo bana mibani nusu bateni. Papa za kwa lani. Famille aza kolinga peke bana mibali baza. Ngana kutani bana bateni. Oya kota makubali anafunga na lanaki mayola akufa. Ngana lani na teni. Papa za kwa Kubota wanangai sikoyo bana mibali nusu bateni. Papa za kwa lani. Famille aza kolinga peke bana mibali baza. Ngana kutani bana bateni. Oya kota makubali anafunga na lanaki mayola akufa. Ngana lani na teni. Papa za kwa lani. Papa Benza lani. Maman Marincho na landi. De mona Papa José. Amélie? Mille trésors. Kubota wanangai sikoyo bana mibani nusu bateni. Papa za kwa lani. Famille aza kolinga peke bana mibali baza. Ngana kutani bana bateni. Oya kota makubali anafunga na lanaki mayola. Ngana lani na teni. Papa za kwa lani. Papa Benza lani. Maman Marincho na landi. De tuye kumona Papa José Yangel. Kasi huyu bakuza kono bapopoka, ye Papa za kumona Papa kumambanza ti. Boni manukutawa na suki lukupe eleki, pesa kaitumu. Ngana yeko bota. Kubota wanangai sikoyo bana mibani nusu bateni. Papa za kwa lani. Famille aza kolinga peke bana mibali baza. Ngana kutani bana bateni. Oya kota makubali anafunga na lanaki mayola akufa. Ngana lani na teni. Papa za kwa lani. Papa Benza lani. Maman Marincho na lani. De tuye kumona Papa José Yangel.
kasi oyo bato baza koloba kobwaka ye papa aza ko mwana papa komabanza te moni lokuta wana soki lokuta eleki pesaka etumbu nga na ye kobotama na ngai sikoyo bana mibali nyonso batelemi papa aza ko alanga famille aza kolinga teke bana mibali baza na vutani bana batelemi oyo akotama mibali alibofonga na landaki mayola akufa nga na landi na telemi papa aza ko alandi papa benza alandi mama malinso na alandi nde toye komona papa José Yangel kasi oyo bato baza koloba kobwaka ye papa aza komona papa komabanza te moni lokuta wana soki lokuta eleki pesaka etumbu nga na ye kobotama Votre relation avec Internet peut être compliquée. Êtes-vous en sécurité? Vos données sont-elles privées? Avast One offre une...
Ika twakubikela moko twavana tata nzambi kyambote munkumbwa se ye mwana tata mwana velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwana velela. On cultive à peu près une cinquantaine de variétés de légumes. Un projet qui permet aux personnes de revenir vers l'enfance. Pardon. Lendele kutofuana serito wanzambi totata mwana velela beto bana bakutukulombela bakafulu watusikilikisa.
Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa sibitu yeutwalya mwanda velela ikawakalanga yetu tupa kwa yelevu seye mwane mwanda velela. Amen. Na kombo tata mwana pe tata mulimo santo tolandaki mate na biso tata paster mutateyaki biso abandelaki na banzembo bayuda ake na mibeku mikanda na ye asuka toyoki tobomba tosalela mpo mokolo wana tobika tozali bato likambo oyo eza na biso ya monene likambo ekobikisa biso nde yango wana kosambela ezali mpona kozala direct na tata nzambe nkolo yesu tata molimo santo ntango oyo sikoyo ezali ntango na biso loposo mwindo aniokwami mingi kasi ezali 4e génération bato baza kondima yango te 4e génération eza ya biso bato oyo tozokondima te tozotia tembe tozokotya bitumba nzambe alingi asilisa makambo na ye olobi ya kala loba mpe ya sika nzambe ndenge alobaka na koko abraham libota na yo kokota bowumbu na egypte bakota mpe bowumbu na egypte kobima babimaki nzambe akongisa makambo mingi David na Salomon famille kuna nde Joseph na Marie bayo kobota nkolo Yesu na famille wana nkolo Yesu mpe alobi nsima na nga mpe moto akoya oyo ya tata simon kibango alobi nga nazali motinda mi ya nkolo Yesu likambo ebimaki kuna angola bamaki pavita likambo wana ye komonana tata kibango ntango aye abengaki bakoko na biso oyo bazalaki na nzinga oyo aye Yerusalemi ye alobi ete nzambe apesi biso mosala oyo nzambe apesi biso tokokangama tokota boloko boloko tokokota bana tokokota na bakoko na biso bakoya bana ya bana na biso bango bakokangama te bakota mpe boloko te bango bakozwa na esengo elakisi ke biso oyo tozali nyonso bakoko soki tobongisi nzambe soki asepeli tozwi mapamboli elakisi ete oyo balakaki na biso ekomonana ekosala kasi etumba ezali makasi ndenge nini etumba ezali makasi 4e génération oyo elobami ke nzambe
kolakisa mokili. Oyo elakisi ke meme ye leta aza ya koningana, mangomba eza ya koningana, na bafamille toza ya koningana, lokuta mpe ekomi mingi, makambo nyonso ekomeli biso mpasi na mpasi. Elakisi ke koya ya mwana moto ekomi pene. Papa Kimbangu akoti bana misato. Papa Kisoloke na âge 7 ans bakangi à des moments. Boloko na ye asalelaki yango na boma, bowumbu na ye asalaki na boma. Nyonso bakoloba na ye aza kondima, azali kosala. Bakritiki mingi eza kolobana, makambo mingi eza kolobana. Mais bowumbu ezalaki moya moyo ezali te. Oyo nyonso bakotinda ye asali. Bato bazokomprendre wana te, makanisi ya bato ezokende mosika. Kasi po toyebaka ke abundaki etumba monene. Papa Kisoloke âge ya 7 ans, siko atangi asilisi, ebandimi na ye kipano tata na ye te, amamoyo mama na ye. Tata na yo baluba na kasai. Oyo papa andimaki makambo wana te. Soki obongisi mosala na yo oyo tokosenga tokosalela yo, ye mpe asali mosala malamu, alobi opesanga ntango nakende kotala babuki nanga kolala ntango. Oh non, si c'est comme ça, benga mama na yo aya awa na boma. Tokotika yo te okende kuna. Mpona nini baza kolave ye mpe na servo na makambo nyonso. E papa kolutu, mama boyo akendaki kuna, malongo akendaki kuna, papa lukuba akendaki kuna. Place ya papa mbanza fale akende batiaki tata lukuba noko na bango. Toyebi histoire. Manso bazali kolela kuna na boma, biso moye bakosa biso ezali te. Toyebi. Elakisi mpe ntango akendaki kuna, motema ya papa kolutu nde ekitaki, malgré mfuma mbanza akendaki te. Yango elakisaki ke malongo atikaki kuna atanga lisusu, akangama. Tata lukuba nanga wango basomaki. Ntango bapapa bavandi kuna, banso bazali koleka kuna kolia. Kino yokubala mama nsango. Mama Mariana, mama Nelly, papa Firmin, Alphonse, papa Solo, King, Ayokota Soso, Marco Bernani, Christophe, Michel Abota, Solange Yassou.
ndenge toyebi makambo te. Papa Mfuma Mbanza abotaki mama Mbonga, azalaki na leki ya mwasi, mama Kwatiade ye kobotama. Oyo nga nalanda akufa, mwana mobali papa Mayola nga naye kobotama. Kobotama na ngai sikoyo bwana bana mibali nyonso batelemi, papa aza po alandi ngai. Famille aza kolinga teke bana mibali bazali nga nakutami bana batelemi. Oyo abotamaki mibali ana mofunga nalandi te Mayola akufa, nga nalandi na telemi, papa Sako alandi, papa Mbenza alandi, mama Mopea mama Maritson alandi, nde toye komona papa José Ngakena. Kasi oyo bato baza koloba kobwaka ye papa Sako mwana papa Mfuma Mbanza te. Mwene bakokuta wana soki lokuta eleki pesaka etumbu. Mama Isabel bitumba ezaka na Angola ayaki na bana misato, bana mibali mibale, mwana mwasi moko. Po mwana ya liboso ya mobali ye mutabotaka Fani oyo aza kobimisa makambo ebele. Fani azali koko oyo atikaki omoza mwana wana azwaki na Angola akendaki kokufa. Oyo aza koloba yango na 74 mpona na Angola baportugais batikaki église ebima libanga. Na 75 nde batrouble ezalaki mpona ntango na RDC. Siko oyo ye azwa koloba azwi yango wapi, ngai na akotami na 51, papa Sako akotami na 53. Oba dusantu wana azokopesa azwi yango wapi na age na ye. Biso bato osilaki bango na derbo na Binza na église. Papa Mfuma Longo atindaki bango bazalaki kobanda na église mpona ndako ezalaki kuna. Siko batelefone makambo tozosalela kofingisa bapapa, kofingisa bamama, kofingisa biso bana. Biso tolingi te tozonga so na bowumbu. Eske tozonga so na bowumbu? Biso moko te tozokoluka makambo ekwela biso. Me biso te tolingi te ngomba ekweya. Ngomba ekweya, ngomba ekufa nango. Salama yele. 4e génération ezomemela biso makambo ebele. Yo lokola ondimaki ndima kaka. Ndenge tolobaka Jacob abundaki na Ange alongaka. Ange alinyaka na ye ayaki ye alobi na ye kokende te tikelanga mapamba. Nde bapesaki ye kombo Israel. Israel elakisaki mabota. Lelo tolobaka biso toza bato magiste. Elakisi nini? Mabota te. Mpona na Israel obenga bajuif bayuda oyo bamboka ezingizingi Yerusalemi baza na droit ya koloba mpona
baite likambo oyaki awa tolakisa ndenge yango ezali oyo bazomema centre ya lokuta bango te likambo solo eutaka na source soki alobi bato bandimi bongo nde bango te yango wana tokeba biso nyonso parce que satan aza kotelema 4e génération eza makambo mingi suka ya likambo elingi omonaka nyonso eza ya kolanda te na papa fumano mamari mouye aza na france abotami mama christine alandi mama emili mapasa ndeko na nde ya kufa ye atikala ye moko papa charles aye komonana papa sami amonani papa arma mpe amonani elasi ke programme ndenge nzambe asalaki yango ndenge tokotamaki na kututokiki ya fuka martorel elasi ke oyo bazokomemela biso eza ya lokuta tolandaka na ndenge tokotama ya wana kondimelaki nzambe na yo kontinue kondimela ye kolanda makambo bato bazoloba te nakanisa oyo tolobi mpona koloba te oyo bazoloba ke papa azako mwana papa te azali mwana papa mapana ye ayayelai mpona kolakisa pe ete ye abotami na 53 bango bayaki na ntango trouble ezaki nango wana nani apesi histoire ya biso bana ya nkamba moni lokuta sika yango ezali tozali banyingi zala mayingi programe oyo nzambe azala yango nkolo yesu aya kosambisa moto ayaka mbala liboso aye mbala ya mibale ya misato nde koya kosambisa mokili position nini oza nango dirigeant jésus purifie-moi. Laissez-vous éblouir par cet îlot central aux teintes minérales. Véritable épicentre de la cuisine, il est avant tout un lieu de partage et de convivialité. Ntango yango oyo totika mabe tosala malamu mpo tolonga kasi toza kolanda makambo mokili okomona te ntango makambo wana ekosalama oza te ozosala bongo lingomba ekamwana me ekokamwana te lingomba ekokufa te bato balobaka ngo tokoma bango na biso tokomana ndenge moko toreusir te me biso tokoreusir mpona nini tokomi na niveau ya mémorial eyuki oyo etikali mpe ekosalama ekosalama mpe ekosalama te dirigeant
Every day, the impact of climate change becomes harder to hide from. Merci dirigeants, merci Faki. Bible lobi tosa tatana mama pour melano pour le béni na mokili nzambe apesi biso. Bapapa bazalaki nango misato. Avant basala likambo bavandi bango misato. Bakangi makambo na bango balobi na biso bana. Biso na nkamba tozalaki kobima te tokende kotanga epai mosusu kaka awa na nkamba mpe na Kinshasa na Lubumbashi. Papa Kulutu, Papa Fumabanza, Papa Fumano bavandi esika moko balobi ngai bisolokeli balobaka nazali soba. Fumabanga mpe alobi ngai mpe babengaka nga soba atanga te. Fumano mpe alobi azali soba batanga te. Nde basalaki réunion baponaki ne Papa Sako. Ntango wana soki na professeur awa préfet Kanza Ndomi balobi totinda papa na Lubumbashi opesa formation mpe basalaki formation batindaki
papa zangu na Lubumbashi ke motanga atangi asisi bapesi Alphonse papa Christophe bapapa mpe bakomisakele na Lubumbashi arrivé nazaki na foto amariaki alobaki na continue na Lubumbashi bakendaki na esimbaki te oyo nyonso tolaki solokele papa koluka alobaki na papa zango asimbaki yango azwi diplôme na ye esili asali thèse na thèse wana ntango tokee braza tozongi utilize na passe na sport afrique tobimisaka na makambo papa alobaki na ye ava tozonga nkamba thèse na ye esalama na Kinshasa osalaki bademarshe ebongaki professeur mpe na fabrice bandimi makambo nyonso yasaki thèse mpona nini kosekama ezage mpe na famille bapapa basepelaki mingi balobaki te bolongola biso soni biso bino bana eske bapapa basalaki mabe bitumba mosusu nde yango tokufa lelo lobi mosika makambo ya tata balobi fo tosalela yango bapapa bango mibale bakei otikalaki na papa mpo wabanza babengisi papa mbanza akenya na sambulu na banzamba nakendaki na fete wana nakokomona ndako nzambe ya kazangulu tokikutana na bandeko bauti Kinshasa tombazali makasi bato nyonso bayebi yango orekipe yango toke makambo ezalaki makasi wana eli papa alobi na Lubumbashi na kokende te yo moko kende kofungola ndako eza kuna toyebaki mpe simoka yombo ye aza kosalisa papa ye alingaki te nga nakende moi ye moko papa akende kaka papa alobi te ye akende tokendaki na matata toke tozongi topesi rapport makambo nyonso kasi makambo ezalaki koleka na ye moke moke ya Kinshasa moke moke ya Kinshasa nzoka bazalaki na programme na bango na baleki sika wana mbanza alobaki te mwana oyo aza koyoka te mokolo nga na kokufa ye akozala te esalamaka bongo esalamaka bongo te tembe mingi tata soki alobi iya atibakani ntango papa alobaki ye kosala ozalaki sikoyo auti na Lubumbashi na zongi papa alobi sikoyo fokende na boma kozwa nzoto ya boko kinzembe mwana moko te alakaka nga moko na bambuta toki tozwi nzoto tozongi nango otosa tata alobi likambo alobi kende na kimbatakulu nakei na zongi kotambola zo kotambola na bamusicien nkama
nyonso eza koleka nango bien. Mboka mosusu oyo ezalaki na frontiere ya Angola, tokendaki na bamoto papa batindaki nga kuna. Tozwaki bamusicien na Mbanzango tokenda bango montagne ya 7 km. Camion esali accident mpo na arrière elongwe. Papa alobi papa mfumalo ozomona te camion ezokwea timba camion wana etelema bamisie babika tozoloba oyo tozaka na bango mamulu mboka wana mamulu bamisie ko bacomprendre bamisie ya Mbanzango ndenge basala ya accident. Tosali maso tozongi babengi nga na foni balobi na wilungongo kolala te lekanaka na directement. Nalekani directement oye na Mbanzango. Mbanzango mpe natelemaki na umelaki te directement kaka. Leo ntango wana nde Satana asengaki na papa Mbanza apesa ye susu nzela atungisa bato na mokili. Nde natuni papa Mbanza ondimaki ya bino nandimi te nakopesa nzela te. Nga nalobi wi bato bazokomona mpasi kopesa nzela te. Nyonso wana soki tozalaki pembeni ya papa mpona kolandela makambo nyonso azalaki koloba na biso. Elelo toza kokontinue bongo topesa nzela na Satan. Yango tolobi tubela nzembo na sengo wana mpe tozala calme tozala bien. Bango misato kaka tata Nzambe nkolo esi tata Molimo Santu bapikisa biso bitumba ye makasi. Biso batosambela bolamu ezali te. Satana aza kobakisa bisengo na ye ya makasi po biso tolanda ye. Tolanda ye oyo nyonso soki ezokwea 4e génération tokomi na suka. Nzambe alingaki atala likambo na ye. Batela kondima na yo ndenge ondimelaki oblika. Ntango papa Mbanza akei mokolo tovandela na bandeko nani akozwa place. Ntango balobi ngai ndenge nini ye papa Mbanza atikali kopona kaka mwana na ye. Eske likanisi wana ezalaki malamu? Donc lelo oyo makambo ezali ebele biso makasi na mabondeli tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santu. Amen. Leka twakubikeno moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa tata Nzambi munkumbwa se mwana itata mwana velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwana velela. Mes chers amis, au nom de Papa Kisolo Kelo, celui-là même qui est mon modèle politique, du fils dit Papa Dialungana Kiangani, celui-là même qui est mon modèle spirituel. Permettez-moi, je suis en train de me préparer, mais l'actualité est telle que Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'omnipotent, l'omniscient, nous dispose quelquefois des éléments pour pouvoir éclairer la lanterne et surtout l'humanité entière. Vous qui nous suivez, il est exactement sur la place de Paris, enfin en France, je vais dire, dans l'Hexagone,
Il est 9h moins le quart. Je vous ai mis en rediffusion de cet oracle de sa divinité hier dans les saints temples de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, la cité de paix. Telle est la signification d'ailleurs de Jérusalem. Vous savez, l'humanité entière est en train de traverser des soubresauts. C'est-à-dire que le monde tel que ça avance actuellement, il y a plein de choses qui se passent. L'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent vient de le signifier tout à l'heure. Nous, on est les disciples. Sa divinité nous appelle les disciples, c'est-à-dire, dans la langue de la création, ni longoki. Longoki. Mais tata kimbangu. Hier, j'ai prié en région du Rhône où j'étais partagé la foi chrétienne en Papa Simon Kimbangu Kiangani avec mes compatriotes, comme qui dirait, ou des frères et sœurs, papas et mamans de la région du Rhône, à Lyon. Parce que j'ai un confrère guitariste qui est venu de Mbanza Kimbangu. C'est un guitariste. Lui, il avait laissé sa guitare en région parisienne, donc j'ai été chercher la guitare à Paris et je lui ai ramené à Lyon hier. Je ne vais pas citer son nom, mais vous saurez. Parce qu'il est très discret. Enfin bref, c'est pas. Et j'avais une autre mission aussi qui consistait à aller voir un compatriote dont sa fiancée est à Mbanza Kimbangu. Et donc, vous savez, notre souci, c'est que les humains vivent en paix sur terre, en faisant usage de notre qualification. Moi, je suis Diakongo, Nkwamazaï Diamandombe. Très chers papas et mamans, Papa Kimbangu nous aime. Quand j'ai signifié au nom de Papa Kisoloke, les papas de l'Opanayotima, et le Saint-Esprit, c'est-à-dire celui qui m'inspire spirituellement, parce qu'il y a ce qu'on appelle les 3P2SP, le pouvoir scientifique, politique et le spirituel. Dans le politique, mon référent, c'est Dieu le Père, ce qu'on appelle dans notre cieux la Gadlou, le grand achat de l'univers. Et le symbole de l'amour, c'est Papa Dialoungana qui a gagné le Christ Messie. Aujourd'hui, nous le qualifions avec une appellation que nous appelons Tata Nsongi Anzila. Il est en Kamba. Mfumwambanza, Nsongi Anzila. Il avait déclaré en Judée, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et là, en Kamba, il est venu nous signifier, d'ailleurs, c'était pendant les festivités de nous les communicants. On les 2 ans où il avait dit Mono Nsongi Anzila kwa mingena. Songanzila. Donc, bref, c'est lui le symbole de l'amour. Et le symbole donc du travail, des bonnes œuvres, c'est Tata Kimbangu. Ça, c'est le qualificatif qu'il a appris dans un premier temps. Il a un post-nom, celui qui mettait les droits au cœur. Kunti Madianienda. Cette affaire a mis les droits au cœur. Ça, c'est la deuxième disposition. Et tel qu'il est revenu, nous avons su son oracle tout à l'heure, Tata Kimbangu Kiangani. C'est-à-dire qu'il a rajouté le post-nom de son fils de père. Mulembi wila ngamase. Ditumwena ngampasi. Kadima kutumetu. Kama wilanga zindongi za maseko. Mulembi wila ngamase. Ditumwena ngampasi. Kadima kutumetu. Kama wilanga zindongi za maseko. Ubeti boka fuku ye mwini beto muwanga tuwangako. Baubaiza muku tukula mpasi twakota muke mbwadise. Mumona twena yevovana ya ungana nidia katumona munza. Kenda zikala yetu mulembi kwikila vavanza. Mumona twena yevovana ya ungana nidia katumona munza. Kenda zikala yetu mulembi kwikila vavanza. Sa divinité, dans son oracle d'hier,
il a évoqué des événements. Des événements, en tout cas, forts. Hein? Mais ce que je retiens, moi, c'est la réunion de Kasangulu, dans un premier temps. Où Papa Simon Kimbangu fait état qu'il s'était fait passer des choses là-bas à Kasangulu. 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 Vous savez que Ngulu, c'est un animal abominable. Dans Deutéronome 14, ou dans les judaïques, les Israélites, Dieu leur avait donné des interdits. Si vous allez dans le livre de Deutéronome, chapitre 14, donc Deutéronome qui est donc le rappel de la loi, en Congo on appelle ça un kanda wansiku. Dans le livre de Deutéronome, là-bas, il est fait état des différents animaux que dans nous, les sanctifiés, Banaban Longo, parce que il y a des créatures de Dieu et des enfants de Dieu. Donc, les sanctifiés, ils ont une particularité dans leur vie courante. Ils ne sont pas comme les autres. Parce que je rappelle bien, il y a les créatures de Dieu et les enfants de Dieu. C'est comme dans une cour royale, il y a le royaume qui est là, mais au sein du royaume, il y a des princes et princesses et il y a les sujets qui sont dans le royaume. Eh bien, le traitement qu'a un prince ou une princesse n'est pas le même, car tel il a la charge ou elle a la charge d'en porter le symbole, c'est-à-dire le représentant de la nation en tant que tel. D'aucuns peuvent se permettre beaucoup de choses, mais celui qui est dans la cour royale a un traitement particulier. Donc, tel que nous, les enfants de Tata Kimbangu, papas et mamans, excusez-moi, je suis en train de me préparer parce que il faut bien que je m'occupe quelquefois d'autres choses. Mais bref, sa divinité dans son oracle, il dit à Kasangulu, il s'était passé des choses. Là, j'en appelle à nous, les communicants ou les chercheurs, qu'on aille élucider ce qui s'était passé à Kasangulu en question. Kasangulu, Ngulu, Boulugami. Papa et maman. N'est pas enfant de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani qui le veut. Eh oui, mes amis. Nous devons l'avoir à l'esprit. N'est pas enfant de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani qui le veut. D'ailleurs, Papa Fumambanza avait dit, le Christ Jésus, ceux qui te suivront, c'est ceux-là qui vont travailler avec toi. Ceux qui t'écouteront et exécuteront tes ordres. Un autre fait, moi j'ai un problème avec la langue française. Je suis en train d'expliquer la langue de Molière, de Guinchouchou, la langue de Vaugelas. J'ai un souci avec. Ndinga yiyi, yenayampi lankaka. France est. Ndinga Kinsusu. Je reviendrai. Papa Fumwalongo, sa divinité, lors des conciliabules d'août 2001, où la postérité de Tata Kimbangu, la postérité, parce que la postérité de Tata Kimbangu en tant que telle n'a pas de problème, mais la génération qui a suivi, donc la postérité des Tata Mvoala, de nos trois glorieux, nos divins glorieux, nos divins, je dis bien nos divins glorieux, parce que c'est Dieu le Père, mon modèle politique, Dieu le Fils, Papa Dialungana Kiangani, mon modèle scientifique. D'aucuns ne comprennent pas pourquoi je l'appelle mon modèle scientifique.
C'est simplement, c'est sous sa législature que nous avons la chance. Et là où est Didiam Poenya, toi tambuleno. Le Christ et Jésus, papa di Lungana, dira à papa wa Beladio. Samakemandombe oye, oye. Samakemandombe oye, oye. Samakemandombe oye, oye, oye. Le Christ et Jésus, papa di Lungana, tient la main de papa Beladio dans le Saint-Temple de Nkamba. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de slogan. Nous savons que le slogan de Mandombe, on dit Mandombe oye oye, Mandombe oye ntu ampuku imatikulu ankonki. Et ceux qui apprennent le Mandombe, bana Mandombe oye, bana Mandombe oye, vumi wanzambi ilu bantikulu wazai. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. L'intelligence s'acquiert ici-bas sous le soleil. Mais la sagesse, elle est divine. Et pour avoir l'inspiration, il va falloir faire appel au ciel. Donc le symbole du haut. Au ciel, la gloire. Ah, le Christ et Jésus, papa de Lungana. Nous sommes le symbole de l'amour. Le Christ est Jésus. C'est le symbole de l'amour. Donc le Christ et Jésus, papa de Lungana, tient la main de papa Beladio. Il dit Salukambote. Nzambi kakala yaku kia mwangana munza ya mvimba. Pourquoi symbole d'amour? Bolingo, bolingo, bana bangai, bolingo, yangwe pesaka moto mayele. Parce que, vous savez, j'ai toujours pris l'exemple. Je cohabite ici en Occident avec nos enfants européens. Cette postérité de Jacob. Nos enfants jacobites. Jacob, la postérité de Jacob, c'est des Européens. Banabeto. C'est-à-dire, c'est Dieto, qui est en mvumu qui est maman Lebeka, qui nous attend. Mais mon nom est Wantete. Esau, c'est moi, Esaü. Mais Jacob m'a suivi. Mais Papa Fuma Longo, dans son oracle d'hier, il a soulevé un fait. Jacob s'est battu avec un ange extraordinaire. Toi qui es physique, tu te bats avec celui qui est ailé, le zèle. Parce qu'un ange, il peut voler, mais il a réussi à l'attraper. Il dit, tel que tu parles à moi, si je n'ai pas de bénédiction, je ne te lâche pas. Voilà comment cette postérité de Jacob, qui est devenue après Isolélé, Israël. Mais nous, on ne s'est pas battu. Hein? Karakalankinduko, kazakalankinduko fo, bakakima kyokyo. Yaniki bene tata nkwatulendo, tata simone ki mau. Bonsuka vweche unu kiki komene diaka kiangani, buka vutu kidi mungiza tatu yiyi. Ya nivo, mengizi ki yeko la kwa beno. Inachima matatu. Luya lulwame, di bundu diame, yendinga ame. Mbeve ya longo, wizi di kwa beto. Le Saint-Esprit. Njona luti di bunene, mubau batatu. Dala kakyo, mbekulendi kunzayako. Mono nzambi yako, luti di bunene, mubau batatu. Kwa monako, mbekulendi kunzayako. Mono nzambi yako, lutidi munene
Sa divinité, hier, il nous dit, lors du 16 août, d'aucuns ont été problèmes. Comment ton père? Donc, ils ont accusé le Christ et Jésus. Le symbole d'amour. Et sa divinité toujours miséricordieux. Il a dit, purifie-moi de mes péchés. Purifie-moi. Jésus enlève mes iniquités. D'aucuns ont accusé le Christ et Jésus. Comment? Donc c'est comme si je reviens à ce cantique. Dites-moi, le fait ne pas vouloir écouter ce qu'a légué leurs parents. Manamawamasé. Et le dernier C qui est resté, c'est le Christ Jésus, Papa Dialungana. Parce que au 25 mars 1993, Papa Fumwalongo Diangenda, le structurant de cette institution divine, va ramener son grand frère, mon modèle politique en Kamba. Papa Fumwalongo rassemble cette postérité. Il les met ensemble. Il leur dit des choses. Il dit, moi que vous voyez Diangenda Kuntima, mes chers enfants, vous voyez le symbole du talkie-walkie là? Vous voyez? Le talkie-walkie là, si je ne mets pas la batterie, ça ne pourra pas fonctionner. Les images existent. Et j'en appelle encore ici, pour ceux qui se discutent, non pas encore, parce qu'il faut qu'on parle. Le Christ et Jésus, Papa Dialungana, Papa Fomana dit, ne me regardez plus moi, Dialungana. Et plutôt Diangenda plutôt, parce que bitompi wele mono nkunkulu fia fumo kana visi disi ezete ko mpediaka. Nyele kwa tata, nyele baka ngolo zampa. Ah, ngolo zampa. Me ngolo zampa kwa nani zenina. Me wisa yele ndo kwa tata Simoniki mbangu kiangani. Nyele baka ngolo zampa. Ah, kadintangwa meya salayi lungidi. Vous croyez que vous le verrez avec le faciès de Joseph Kuntima Dienguen? Pas ce faciès-là. Il a un autre faciès. Faciès qu'il a, c'est le faciès de sa divinité. Tata Simone Kimbangu Kiangani, le grand-père. C'est pourquoi moi dans le slogan, quand on dit Yekaka, ok, d'accord, mais moi je vais me dire, parce que la raison c'est quoi? C'est tous. Parce que ça c'est maintenant de la foi. Donc elle ne croit pas que papa Simon Kimbangu Kiangani est le grand-père. Il me semble, hein, pour ceux qui sont de la postérité aussi. Hein. Parce que si aujourd'hui cette postérité des trois voix là, tous conjurent à accepter que celui qui est au sommet de cette nouvelle 4e et dernière génération, c'est-à-dire le chef spirituel et représentant légal du kimbongisme, Tata Simo Kimbangu Kiangani, c'est lui le grand-père, tel que celui qui aujourd'hui, parfois à la source de certaines dires, il a déclaré tout haut le 14 janvier à l'université de Kinshasa, chez les sachants. Le professeur du jury lui pose la question, mais de ce que tu viens de nous dire ici de ta thèse, mais si ton grand-père, là où il est, qu'est-ce que tu lui diras? Mais ce dernier, hein, il a déclaré tout haut. Mais le grand-père, il est là. Il est là, le grand-père. Lui, il a dit tout haut, devant les sachants. Est-ce que les autres le disent aussi? Parce que le problème, c'est de savoir, est-ce que tous croyons que
Papa Simon Kimbangu Kiangani est bien le grand-père. C'est pourquoi moi, quand j'ai mis mes slogans, vous m'excuserez, j'ai ma particularité, je dis Tata Simon Kimbangu Kiangani, oye, oye. Tata Molimo Santu, oye, oye. Tata Simon Kiangani, oye, oye. Tata Simoni Kimbangu Kiangani, Mwana Velela, Wazola, Walembizola, Kakaye Kaka. Yani, Yinkaka. Lui, c'est lui le grand-père. C'est comme ça que nous devons le dire. Parce que Yinkaka, bien sûr, Yani, mais Yani Yinkaka. Nkaka Kimbangu Yani. Tous mfumu Kimbangu. Mvuluze Kimbangu. Mais mvuluze Kimbangu, Yitata Simoni Kimbangu Kiangani. Ovo beto babo. Tu l'as dit tona. Yesaya, Yesamuna Diomunza. J'ai suivi la prédication ce matin dans le centre de Kamba de mon confrère, journaliste communiquant en Kamba, hein? Le professeur assistant, Papa Kiala. Merci papa pour ta prédication de ce matin, tu nous as bien nourri. Il a dit sa divinité, tout jeune qu'il est, le professeur enseignant pour ceux qui ont enseignement encore l'école, il venait en retard. Quand il venait en retard, eh bien le pasteur, l'enseignant principal qui l'enseignait, s'était préoccupé de savoir, excusez-moi, il couleuvre, avait du mal à accepter qu'il vienne tout en retard. Le Christ et Jésus, papa Dialungana, ce jour-là, prit les dispositions. On le faisait asseoir, ce professeur, il vient quand même trop tôt le matin, venez voir ce qui se passe. Et le Christ et Jésus explique au professeur, mais lui, très tôt le matin, son grand-père vient le chercher pour aller faire autre chose avant. Mon nom, Simoni Kimbangu, Bouya Yiza, Yabakankumbo, Simoni Kimbangu, Bouya Yizi Didiaka, Mungisa Yanzole, Kumbu Amediangenda Kuntima Yosefi, Yavutu Kididiaka, Mungisa Yantatu, Vutu Dinkumbu Ame, Simoni Kimbangu Kiangani, John, Batuba ya mwese swampasi, Kabakunze yeko, Kabeti kungwilako. Moi, Simon Kimbangu, quand je suis venu, j'ai pris corps physique en tant que cet esprit, je me suis fait désigner l'appellation de Simon Kimbangu. Quand je suis revenu pour la seconde fois, mon appellation était Joseph Diangienda Kuntima. Mais quand je suis revenu pour la troisième fois, j'ai rétabli ma désignation, mon appellation appropriée. Mais les gens pour lesquels j'ai enduré 30 ans de prison, les gens pour lesquels j'ai accepté le sacrifice suprême, ils ne me reconnaissent plus. Ils ne me connaissent plus. Ils ne me connaissent plus. Bantu baya mwese swampasi, kabakunze yeko, kabeti kungwilako. Ils n'écoutent pas ce que je dis. Ils n'exécutent pas ce que je dis. Ils n'en font qu'à leur tête. Ils ont étudié, des intellectuels. C'est des sachants, des savants. Non, ce n'est pas des savants, c'est des sachants seulement. Parce que savoir et sachant, c'est un peu nuancé. Kabakunze yeko, kabeti kungwilako. Tata mfumwa mbanza, buwakala kwenda, ya kutela vo. Tata,
natandoki nangu kisala kwa meye bando kiko kadintangu yingi bakwa mis kangwame. Le Christ Jésus, papa de Lungana, juste avant ton départ, très cher Père, je t'avais supplié de partir avec tes désolateurs, ceux qui créent le désarroi dans ma population humaine. Ramène avec toi ceux qui sont la source de la désolation des humains sur terre. Kisala kwa meye bando kiko kadintangu yingi bakwa misinkagwame. Je reviens. L'incident de Mamboulou. L'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, sa divinité Tataki Mbangu Kiangani. C'était des signes annonciateurs que c'est lui qui va prendre la place de son père. Qui a osé dire? C'est pourquoi je dis la postérité des trois envois-là. Vous savez, pour ceux qui ont vécu avec les trois glorieux, les papas voilà, moi je n'étais pas physiquement. Parce que je suis devenu enfant de Tata Kimbangu encarté à Nkamba le 23 juin 2002. J'ai immigré en Europe en tant que... Oh, Boni Joseph. Koletat. Ma vie, Pierre. Où est-ce que vous avez voir dans le si vous avez une variabilité, où est-ce que vous avez écoutez, je crois que je vais interrompre la communication. Si papa Simon qui m'en veut bien, nous y reviendrons parce que les autres impératifs m'appellent. Je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne journée plutôt. Si papa Simon qui m'en veut bien, nous y reviendrons. À très bientôt. Au revoir.